Rolanda, il a contredit Mundimina. Et pourtant, le président a dit Maboko. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Bon, je ne sais pas ce qu'a Kosilis à Kokende 2023. Donc, tu vois un pasteur qui doute déjà. Et puis, il dit ce qui a accueilli depuis quand Laurent Dalo est prophète. La différence par rapport à là où vous allez toquer, Bomona qui sont limités. S'ils ne sont pas menteurs, ils sont limités. Oyo Gagaga, Nazalagi Nambasu Bageringa. Mais ce n'est pas suffisant pour la vie d'une personne. Mais prophète Emmanuel Dodi va très loin. Il y a touché la couche nyonso ya vie. C'est-à-dire la branche nyonso ya vie où ils ont stabilisé le quotidien ya mutu. Pasteur nani ya Kinshasa sambele la mutu ya poto abandambongote. Kaka, coup de fil à Liboso, maman $500 avant la sambele. Moi j'ai fait Moussala na Kimia. Na 100%. Puis le cognon soit une épaisse différence. Bakosi kosi batutron. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc malambo est énergie. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Hey! Bandeko Babolingo. Chez Djonga de ezongeli masolo Chez Djonga de chaque week-end bozamo bimba boko sepela ndenge masolo ezalaka. Po awa chez Djonga de masolo tout ezongi avec un pacte na idéologie. Ngulu ndengulu ntabande taba soso nde soso ya kotumba awa spécialité bino moko boyebi boza kolia boza koyoka mindule ya kitoko pe elengi. Po bino moko boyebi ke awa chez Djonga de esika ambiance nde lalaka na ndenge ya kusakana te. Po mokolo ya vendredi 26 juin 2020 côté ya musique bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 ye muta ko sepelisa bino boza kolia boza komele pe boza koyoka mindule ya kitoko. Et bongo samedi 27 juin 2020 bokozwa CNN Alligator akopalola wana avec impact toujours na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga le 28 juin 2020 Emeli alias de Mingongo akolambela bino mongongo boko sepela makasi boza kolia ngulu ya kotumba soso ya kotumba ntaba ya kotumba avec un pacte na idéologie oza koyoka musique ya kitoko pe ose détendre elengi. Adresse ezaka kase moko chez Djonga de ezwami na 36 rue Marcel Dassault Bondi 93 140 oza mobimba. Chez Djonga de yangonde moboko ya ambiance. C'est naturel au soin. Gardez bande na yo. Voilà, nous sommes ma mission TV Topé Sibino merci parce que bozalaka ebele kolanda biso na rendez-vous il y a chaque dimanche boyebi ke tokuta na rawana à travers Allo Congo pe fimbo na fimbo poto solo la bonzambe mais avec un prophète au binonion sobokomi koloba maman bibi c'était vraiment très important pour na couper sa biso espace dimanche poto kutanaka na mosel na nzambe prophète Dodi Emmanuel. Alors namoni dimanche passé bozalaki ebele bokomaki belé nazuba message de partout et tozongi lisusu lelo poteto solo lana prophète Emmanuel Dodi nazanga mokote naza na Ken Piana fimbu na fimbu naza na international Roger Ngandou pour les analyses et puis tokoleka na temps fort oeza vraiment ko sala ke bozala scotché et temps fort il y a témoignage toko komawana mais entre-temps parce que nous sommes déjà avec le prophète merci aussi à la grande équipe au baza déjà vraiment présente pour
mpona ko réaliser les biso émission au bozali kolanda na bokebi nyonso. J'ai dit bonjour au prophète Emmanuel Dodi. Bonjour la reine des médias. Merci. Da Pamboli Balandignos de ma mission, de ta mission, de notre mission. Na Pamboli Balandignos ya fimbo na espace pito pale. Modor de Zalaka Kamoko, Bayamba Bisona Esengo, Pena Bolingo na mitema, Pena Bandako na Bango, Zela Mususu Ezalité, Sima du lundi ti samedi, Toluka Kimbongo, Tolukaki, Kasi Zambala Matanzambe, Akela Kapemaki, Bisope Kasi, dimanche, Botikignon, Sobo Salan Soteke, message et comme là-bas, sans tout Bissika Bazali, Tikanzamba Pambola Bango. Amen. Merci beaucoup, prophète. Bato Nyoso Bazolanda Biso, en fait, Balobinanga, moi, Ndenge Nazali, accentuer sur les actualités Yamboka ezali malamu mingi ba lobinanga nakende na lombango na tuna pe motuna concernant makambo ezali koleka prophète lelo ba congolais nyonso ba telemi na likambo etali bongo seni et bazali kolela déjà na kombo ya ba prophète na ya ba pasteur parce que l'église de réveil ezali na kati to baka betonga ba confession religieuse et que ibongo kopona moto au peuple congolais alingité parce que vous faisiez partie de l'église de réveil, votre président était là. Un mot. Reno ke musika mingi. Président ya nani azala kuna? Président des églises de réveil, Rockman Soni Kafuta. Ah bon. Atie mokolo tona kombo ya ba église de réveil. Merci beaucoup. Un peu kolanda. Parce que avec ba combien belé Denis les payer pratiquer yaye. Alors, merci beaucoup. Premièrement, na Pamboli Balandi de ma mission, de notre mission, na fimbo na film. Ngai na zane église a réveillé. Bola nanga bien. Il est vrai que l'église de réveil nde yango e yibande bozomo na kaka mutunyo sakoya zane réveil. Ngai Emmanuel Dodi Nazaka, pasteur ya église de réveil te 501. Ngai nazali na fondement prophétique. Tolingaki tozala équivalent na message ya Branham, ya prophète Branham, naza prenamiste. Donc tu ne trouveras pas les grands Dio Kawansenga, tu ne trouveras pas Babaruti et même Kasambakana, pasteur Yabasi 50. Tu ne trouveras pas na biloko wana baba sala ba réveil. Nana soit revêti. Ngaïna yena fondement prophétique. Ephésiens chapitre 2, 19 à 20. Bible lobby que vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Tu connais bien. Il y en a que des fondements. Soit tu es un fondement. Il y a apôtre apostolique, soit aux un fondement prophétique. Aux hommes, église catholique, en passant par protestante, tina église, il y a pasteur Solina, il y a Denis Les, bazala keloko moko, bazana fondement apostolique. L'église mère, c'est l'église catholique romaine. Mais na biso tozali ya fondement prophétique. Ndebo zomona ke na lolenge ya kosala na mata na kabwani na bareve ngana za réveillete même mokoloko yande kozana poto monenge tosela bakirte. Okomona ngoni parte bango babele la kamoto bakanga ka satana bona tuna ka bango reine nazana grand procureur azali wana auti côté en ligne ceux qui bakangi mutu ndenge bakangi ndeko kamera jugement ici. Très bien. Caméra, soit, par exemple, vraiment, caméra, pour avoir certaines sensibilités, ce n'est qu'un exemple. Soit caméra a mis évadé, soit liberté provisoire à ce niveau-là, c'est le procureur qui pourrait peut-être nous l'expliquer. Soit, à Salanini, assis sa peine naïe, soit la seule carte qui nous reste, c'est le président Kougrasseye. Maintenant, on va passer par lui, Bakangi Bademo, Babaki Biskabi Kauka. Nani alongo la Kabademo Biskabi Kauka? Mutubo Kangi Baglis et Mobimbato Kangi Wanakitana et Nigeria, na États-Unis. Toyo Kano, Zomonake, Maye les Athènes Baglis. Tokangi Satan, Toliye, Tobaki Biskabi Kauki. Maman Olangi a calciné. En chimie, ce qui est calciné, c'est ce qui est rendu poussière. Maintenant, et l'autre, comment qui poussière? Et l'on n'est reine, c'est pour vous dire, j'ai des choses à vous dire. Et donc, c'est normal. Bah, pasteur, il y a réveil, hein? Bon, quelques protestants, au moins même catholiques. Protestants, ils se sont retirés. Reine, tous à la sérieuté.
ngai na na vérité pasteur Bukondo alimbisa ngai aza hypocrite ambongo alimbisa ngai aza hypocrite na ndenge nini bibi hein tala tikanga na teli loba na kutushe ba sensibilité ya pamba ambongo aye na candidat ndenge bandaki te. C'est que le pays où les gens ne sont pas sérieux. Parce que candidat na ngai ya kwei ya Malonda aleki to marché ce qui y a ambongo alekaka ambongo allait susciter les gens. C'est parce que bango batikalaki na Saint-Esprit tandis que bamususu bakotisa ki sécurité na politique. C'est ce qui manque à ces gens-là. Il fallait bakotisa batolokola biso candidat ambongo alingaki aleka andor ya Saint-Esprit ngena pesa biloko mususu. Ce qui fait que pas Malonda surprendre bango. Les autres bazaki na avance ya génie. Tout n'est pas droit, tout n'est pas religion. Mon Dieu ma foi. Ndesi kawan ambongo yaki na mutu non tokei na yo yo cheya yo na cheya ngai yanga ya kwei bibi na jalousie yo. C'est pas gentil ça. Nazongeliwa pour clore ce dossier tikana tali loba batu basungama komanga na biloko wana te. C'est quoi moni ba église yo ba sérieuté les ambongo et les kankenza et les denis bazandenge moko makambo to sengeli mutu ya seni siko ba FCCP batu ya kabila ba récupérer aye wana et puis lorsque débat mususu parce que bibi rien c'est la politique. Quelle est musique? Nakokota kuna epa ya wario awa nazana politique. Nazo yoka bazulu Malonda azana expérience. Aliboma ni makambo tozomana na mboka. Pasteur Mulunda avec quelle expérience? Débat wana balo belangote. Dites-moi Mulunda quelle expérience il n'a jamais travaillé na seni. Mutu asali na seni c'est Malonda nani namnanga. Mulunda aye azalakia wana ba pare que arme contre $100 namboka bayaki ba parchiter. Donc problème ezali ya Malonda teke alaspe même na ko diriger seni même avec muku na ko diriger seni même ambongo a ko diriger seni même yo ko diriger seni même international ko diriger seni même papa kakes lo bayela biso ba biloko wana te mais néanmoins na rythme comme président ngana ko sengai toza la sem ngai olinga te na sana katikati totally. Parce que ngai lobi na landi ba musulman balungwe lobi c'est que bato bamandi contester ba komi ebele président a signé yangote azongi c'est la biso aluka ba vrai pasteur to luka mutu moko ayebanite pa biloko moko boutique na kinga kati te dize mérite bala te to monango clarté donc merci beaucoup, prophète Emmanuel Dodi. Mais c'était quand même important parce que Ndimi Ebele, peuple de Di Ebele, bazali déçu en fait comment dans Makambo ndenge bandi koleka déjà et bandi kopé sambutu d'ici le 9 déjà marche zo banda toyebite ndenge nini ekosuka. Est-ce que batonya so bakoza d'accord to batonya so bakoza d'accord pour la kobima na kobima bon. Ngaina bima pour aller faire quoi? Marcher contre Malonda. Contre Malonda. Ya Malonda c'est congolais. Na Tuniso keza candidat ya Bokondo wana ya Mbongo. Batonga babima boni boyen. Problème ezali wana makambo ya kobima ezalité. Carte tozango président va bloquer ça. A bloqué yango tozonglia comme mise batulu ko zangitina mama blessé ko zanga babima kilobi na landi awa bateko ya lucha mko beta kiye c'est évanoui ce qui n'est pas propre quand même babi matin président azo bloqué oyo aventure ya mina kusakata cheke yango wana ezokende moto ezokufa oh to reporter ngolukuta ndeko kima c'est parce que le président a parlé mais c'est qui est un peu grave total psem na ebike ma mission na yo ozamingi na batu ya de presse to yebsana no vérité. Bandeko. Mais ce qui est grave, Esaboy, na discours, il y a les 30 jours, il y a le président. Aïe Kolobila, Makamu Yachitis, très bien. Discours fantastique. On a langue. Mais le président, Alobela qui s'est dit, hein? Toi, comment on a dit le lendemain? Bakutani, Nande Konaye Kabila, Moni Biloko Yandenge Wana, Moni Biloko Yandenge Wana, et comment on a le col, il y a quelque chose qui ne marche pas. Président touché Sénita. Il va dire déjà que pour lui, Séni Batubazolo. À quelqu'un qui a justice à toucher, je pense qu'il fallait aussi à émettre l'ilobanaye, l'ikolowana, tomoni lobi. Et koya comme le président Loba quitté, c'est que Bayokana qui n'a de Kabila, Bale qui Samalonda. Non, mon président. Est-ce que c'est
C'est vous que les Congolais attendez ou il faut attendre quelqu'un d'autre? Est-ce que Ndeyo Babanda Kozela, te faut baser la Moussousou? À vous de juger. Merci. C'est pas à lui de juger. Salina Nzambe, moto moko déjà, bandi kotalisa ba prophétie nae. Vous êtes un grand prophète de notre pays et bande ko ebele penza to moni ba sambeli mokolo à l'étranger parce que 60 ans après, moto na moto asambeli bongo pona mboka. Prophète azalaki wapi pona kosambela pona mboka pe Nzambe alobi nini po ya ndeko Roland alotoyoki alobi l'âge d'or de notre pays tokozela yango te na président Félix Antoine Tshisekedi. Très bien. Écoute son pasteur qui contredit Mundimi. Nalandi parce depuis quand Roland Alo c'est un prophète? Ah Bibi, ah Boni. Bon, comment Roland Alo il a contredit Mundimi et pourtant le président a Kenda qui battait les Maboko. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Bon, je ne sais pas ce qu'a Kosilis à Kokende 2023. Donc tu vois un pasteur qui doute déjà. Et puis il dit ce qui a accueilli depuis quand Roland Alo est prophète. Oh non, Tala, Totika, Kwanga, il y a plateau, il y a bateke na bandekokuna. Totika kingo na mayaka, totika bokonzi na makolo na yango. C'est un pasteur, l'âge d'or, c'est pas ça qui compte. Mou 60 ans. On passe de non, ce n'est pas le pasteur Roland Alo qui allait Koloba Bongo, d'autant plus Azana Mundimi moko humble qui est un président. Il faut qu'on y ait qu'on dissocie royauté. Président Tshisekedi, c'est un roi. Dans sa monarchie, dans la République, il est président. Na prêtrise, dont lui il est pasteur. Bien, parce qu'un Alandi, il est en train de douter. Il n'est pas précis, il n'est pas cohérent. Roland Alo, à ma connaissance, il n'a jamais été prophète. Et la Funguli ministre Azakina, Joël Tatou, Aya Bengani, il a ramassé, Tom, c'est ça et là. L'église de San Atik, il a mis sur Toloba. Maintenant, allez Koloba, chez Dor, oui, bon. Qu'est-ce que c'est? Et puis il dit, to cause la nana Félix. Je lui pose la question, Aya Bisabiso cause la nana. Ngayo moni question nangai. Après Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il y a lobby. Félix Antoine Tshisekedi azali bongo ko bongisa tenzela kaka pona oya koya potozwa âge d'or. Âge d'or na tokoya très bien. Après ça okoya okomona ke maman nazo sambelela yo bibi okokufa na 100 ans. Okufa lelo te. Amen. Moi je ngai pe na kozala, vous allez voir que le pasteur Roland va se contredire. Si même mon président Kozalate dit n'importe quoi, bah pas ça va réveiller un peu déguisé protestant KDC, bah ça va tout mon coup. Bah bi kunamboka ezokendete, ezali débat na yelité. Maintenant, makamo déjà président social ezali bien. Je veux le que eza ote oyakoya. Namboka on nous a présenté bakimangu so, bah mandi ko mi détracté na problème ya Malonda. Si bango va soutenir le président Kabila wa 4 président. Bango wana te. Lelo président Kabila na pi tokomi na 5 ans. Omoni vraiment boyoke eloko. Beta maboko te na moni émission le kakitse. Première émission bo betelinga maboko. Moi je ne suis pas là pour bo betelinga maboko. Ngane ko volonté ensemble. Première émission bo fingite que ça soit chez Ken, vraiment bo betelinga maboko ndé passer to banda kozela. Tene. Histoire ya 4 président la bandela bakimang na ko silsa na passer Roland Mutasite eza reine. En soi dans ce pays président Kasavubu, au te rendre héros, devant Dieu Kasavubu est inclus à Lumumba. Donc ça c'est le langage prophétique. Deuxième président, c'est Mobutu. Troisième président, c'est Laurent Désiré Kabila. Joseph n'est pas 4e. Joseph est inclus. Là, je contredis Laurent Dalo. Donc en réalité, dans le sens vrai, je m'étais. J'allais. Merci beaucoup, fidèles amis de ma mission TV et Fimbu na Fimbu, la na Fongoli, nangaki na lobisa. Prophète Dodi Emmanuel. Donc vous sentez que les actualités politiques, ça touche tout le monde et les prophètes est allé vraiment plus loin que ça. Mais à l'obi, c'était. Ils ont touché ma sensibilité zabouye. C'est pourquoi on a tuninga na tuni. Est-ce que yoba Congolais babanda kozela? C'est vous notre président. Tshisekedi, il faut attendre
quelqu'un d'autre. Moi, c'est la question, je n'ai pas prophétisé. Et donc, est-ce qu'il est 5e, il est 4e, ou lui aussi est inclus à Kabila et Kabila inclus en Laurent Désiré? Il y a à dire là-dessus. Alors, oui, si, Tokolobelami Kolezoya, na makamotali politique avec des révélations troublantes pour faire d'autres choses. C'est parce qu'il y a une bassesse, bas sentiment, tribal, bas haine tribal, bas intérêt. Merci beaucoup. Alors, je passe le micro à Ken Piana pour Fongola, étape Nabiso Ami Balé, et puis nous allons avancer. Merci. Merci, Bibi. En tout cas, merci ndeko nyonso balanda biso tolandi prophète à lobby atangeli biso ba kombo ya ba pasteur ya ba aventurier toyoki ba denilesi ba soni ba tebele bele mais prophète tozomona c'est comme si après ba confinement o makambo ebo tebele tolandaki bandimi aseka msusu ba otopesa ba témoignage batiki aseka baye awa tozo pena ba coup de fil ebele bandime bele balobi ba place baza wana eza ba église ba aventurier kaka ndengo lobi wana. Alors na habité est-ce que ozomona te non continue ozomona te même bandime bele bazo benga so na téléphone que non qui en tout cas soki ba église ezongi photo ya na église ya prophète na bino na poto moni kuna vraiment makambo sérieux. Tout le monde pende qu'on a vu son morope Amen TV ya pasteur Mutombo pe aye awa lelo azopesa moi témoignage na habité olingi opanza be église ya batu nyonso ou bien zanine. Oh, merci beaucoup Piana Ken. Bonne question. Non. L'apôtre Paul a dit qu'il n'est pas bon de bâtir sur les fondements de l'autre. Ça c'est un. De deux. Et puis église hein. Ezali moko église corps. Ezali ba assemblée locale. Même awa mutakobi marqué assemblée soit chez mon évêque Mukuna, soit chez mon apôtre Mutombo. Ça débat ezawanate. Mais néanmoins et loko ezo sala batubaya ezali makambo ya sika frère moko abenga kayango ve nouveau onamemi. Ndo moni atana poto différence ndenge to salela musala bino bo sambela kabatu. Bazo ya mingi chez vous et pas ya rien. Yo sio kutana na mutu kabisa ken pasa absenginga bon. Ça ne se fait pas. Pasteur nani ya Kinshasa sambele la mutu ya poto abanda mbongo te. Kaka coup de fil à liboso maman $500 avant assemblée. Moi j'ai fait musala na kimia na 100%. Bilo konyo swan epesi différence. Ba kosi batu trone biloko wana esala ke batu ba ya intention ya kopanza mangomba ezali kunate. On a qualifié ezali des ordres ba pasteur o ezomonana. Je le répète que lui ambongo bokondoa basaki na ba candidat. Ba kei ya yo ba kwei osiliki c'est malhonnête, c'est malhonnête. Alors tu yebi force église catholique na musala to remercier bango. Mais tozala nano sembo. Je pense que nasuka président yemoko il va trancher. Bon, à ce qui concerne Denis Lession, moi on a critique à quitter. Mon révérend Les Nzamba Pambola na loba kiboye que si on rappelé batune bakangaka na clique ya ba aventure ba criminel peut-être yango zo ko rappeler batu. Merci. Renende aloba qui est que Soni Kafuta représentant. Na lobi te Soni Kafuta ngana za église de revete. Ya lobi Denis l'espère za évêque. OK. Évêque mon appelle ça évêque. Denis laisse dépend na Soni te. Évêque mon kuna dépend kana tout monde bazali ebele donc Soni Kafuta a évêque nangate. Mais c'est mon pasteur c'est voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, tu passes un temps fort. Oyo bande kwebele penza bazali kozela de partout. Ba benga kayango temps il y a témoignage pour fortifier, édifier beaucoup. Il y a ba peuple de Dieu tant mosusu baza perdu et tokobanda nandeko ya mwasi o azabongo na mopandi nanga ako se présenter l'intention à ba téléspectateurs onyoso bazali kolanda biso ponga kombo esinazu. Maman bonjour. Bonjour. Bande kwebele bazolanda biso ba monio lelo
tokoti na rubrique na biso ya temps un témoignage et loko nini penza et pousser yo et toucher motema na yo et bousculer yo pour que yo ya ko témoigner. Vous êtes jeune devant nos caméras bateau nyonso bazolanda yo. Bon, nae ko témoigner mais pour la bateau belé pe bazan ba problème lokolo nga na za nango na zalaki nango yango nae ko loba soki na témoigner ba ko ya ba solution ba problème na bango. Alors to yo ka témoignage na yo. Témoignage na ngezali pour na vie nanga ngezalaki na 2009 tozala ko vana lopango 2008 tozala vana lopango mo na yolo ponga za mo na yolo na lopango tozala ko vanda ezalaki na jika moko ezalaki lopango na bango aka jika moko bato mosusu donc on va comprendre mwana poto awutaka poto akitaka na lopango na bango ntango azalaki kita lopango na bango biso pe tozali koluwe porte moko na lopango na bango esalaki amoninga asepeli na ngai alobi abalanga mais mwana poto wana ngai tozalaki na écart vraiment ya makasi ya 20 ans ngai nazaolinga ete nalingaki ete mais mwana poto wana lingai nga mingi azali kopesanga bakado kokabilanga bambongo donc ngai nazwaki lokola mushina moko boyi na shina ye kaka mbongo nalie mbongo donc nazwaki ye na ndenge wana azali koluka kobima na nga mais so ekomi na moma kobima nazokima nazolinga te mais ye alingaki ngai kaka nazakokosa ezela kaka so tokomi esika moko tokobima na bo temaki alingaki nga mingi andimaki ne pas akozela na ye esalaki azongi poto na 2008 wana azongi poto nga zaki bona tant tozana nga pe na fiancé na nga mo nazalaki na ye nazalaki na fiancé alingaki abala nga mais koto pe mona poto ya linginga nga pe na komi kolia mbongo kuna esala ke tant mona poto na zongi tant azongi poto azotinela nga pe bambongo ba cadeau bilamba ba fantaisie base en tout cas za pe ko sala nga iso na sengi mbongo code atindi na ke kozwa mais na zaolinga te batu kaka ba camarade bandeko babiyo zo lingete pona nini oza zoba yo ndima kaka bala yo kende poto soko komi kuno kimi na yo nde ba fi basala nga bite nga pe na lingi ete nde tant ko zonga na zongi poto na sima fiancé na nga ay ko bala nga to komi sika moko tant to komi sika moko to bota kipe après na 2012 moi na poto na ko zonga po mama na kufaki mama na za ko vande pa na ye akufa kisko senga ki fa ba kunde ana Kinshasa tant ay ko zonga na 2012 wana to ko kuta na pesu na ye alobi na nga yo bala o komo abisingo bala o bota o komo na bana kombe nga bise na bala na bota bi ata yo bota nga na lingi kaka yo nga fona bala kaka yo kaka abandi su ko pesa nga bambongo ko kabila nga bamoka ndi zalaka azo singa kaka nazozwa na nga bambongo mais na lingi azo kangama na nga kaka to bima na ye bandeko na yemsi bino eloko mo na sala na kosa mobali na nga na ke prière wana nazo prière na église moko ezalaki na Kasavubu awa te na ke na église wana na kosi mobali na nga na ke prière kokoma na nga kuna na kotaki na nga prière te nazalaki na rendez-vous na mona poto wana a proposer nga pesa nga mbongo mobo abi photo bima na ebisi ça va to bima mukolo ngo te kokoma place ngo na compliqué ye nga bi pesa nga kaka mbongo bo to bima na lia na bima ki na ete apesi nga mbongo me yake na bima ki na ete tu esala ke mona poto wana aye kozonga tant aye kozonga sala ke to kutana na ete mais azaka na numéro ya grand frère nanga moko bo azaka na numéro na yi parce que la grand frère nanga ti esala mukolo mo bo grand frère nanga na ndaku aye ko benga binaza na besoin Natasha ngai vraiment fo na sola na yi nde grand frère nanga bien na zape awa na ndaku na yi nde grand frère nanga passé ngai to komi ko solola alobi nanga tuka Natasha ta yo bala obota menga na lingi kaka yo bo benga bi menga vraiment si na komi na ndaku na nga bitenga na lingi kaka yo vraiment po ngai pe na za na bana na ngai pe misato na bota na poto na zoluka mwasi ni na boko la bana nga bon a proposer nga atini na ngambo mobo conscience na ngai ko sala nga bitenga sina bali na boti na lia kama mbongo mwa mobalo esa bien te kolkelanga eloko mwa mabe eta epa na nga te epa bana na nga na boya ki vraiment na bia na koleso mbongo na été après on attend on peut nazo prier quelque part dans l'église mon ministère amen mobile na nga fa mobalo toza na enda ko azo sambila awa abina nga ka mobile na nga pe ko yanda zo awa message senga ka fo moi sina mobile bo sambela esika moko mobile na ba enseignement pas akona azo ya awa na ministère de la na ministère nga na sema na mutombo ka lo mobile azo sambela awa na ministère na franchi awa to sambela message awa ozoma na différence muta sambela kuna azo sumuka wale yazawa a changer ozoma de sorte église c'est pas question de poser on évolue nde siko mobile la bisinga yo fo ya ka na église nga binga na ko ya na église na binote ba mate ya pasteur na binote ya wana tukanga ikota nga na comprendre ngo te alobi na yo okoya kaka awa nde
mobali alakisi paki mobali niko abisinga ou bien kuna place ozosambela ou bien oya na église nanga place nasambela ou bien soko olingi te be libala ezokufa ntango mobali alobi ke libala ekufa nga abi te nalandaka mobali nange esika osambela ana message nde naye kolanda mobali mpe na ye awa mpe nakomi koyokama te ya paster nakomi kocomprendre mate nakomi kocomprendre nakomi mpe kosepela na prophète bon ntango nazalaki na libala na ngai bandeko na ngai nazalaki na kimia te nazalaki na kimia te bandeko na ngai ezalaki koswana nga nyonso na mobali na ngai bitumba soki bandi kobunda awa donc olobi oyo lita na kendi bazobunda obende bitumba doto kopanza biloko ya ndako bavoisin bakoya koboma donc ezalaki kimia ezalaki te ekomaki tina nifo tokabwana ezalaki kosala mpe mobali na ngai ekomaki na moma moko so tozosalaka poste na mobali na ngai nazoyoka ndenge ezalaka sentiment rapport sexuel nazoyoka mobali na nga te me na butu soki nalali bandeko na nga nalotaka kaka nazosala rapport sexuel na mobali moko boye na butu wana nazoyoka bien nazoyoka elengi me na bomoto bandeko na nga nayokaka eloko te ekomi kusu mobali alingi asimbanga nazoyoka kanda mpenza so azosinga nga tobimani akomi yoka kanda me na butu soki nazopasi rapport sexuel na mobali wana bandeko na nga nazoyoka bien vraiment bon nayebisaki mpe mobali na nga te nabombelaka ye ekosala ke mobali na nga mokolo mona butu alali ayo kolota ke na nzela amoni ngai nazosala rapport sexuel na moto liboma moto ngo azalaki sali te pena bilambe katana ngai nazobima na motu wana mobali na nga biyo komo yo mwasi ya libala obima na moto liboma bwendeni aye kolongola nga na maboko ya moto liboma wana ntango nauti kopase rapport sexuel na moto liboma wana basali te moto liboma wana etikali nga na nzoto ntango azwi nga na kanda wana mpe tobandi kobima na ye mpe kaka na ndoto nde apres ndoto wana ekokata na mobali na ngai ekolamuka journée wana bandeko na nga mobali na ngai azalaki kanda asolisa so na tuni kaka azosilika nga na comporte mobali o problème ti kanda boyani njoka mpo na ndoto alotaki après na poko nango ntango aye kozonga na ndako ayebisinga omoni journal oyo nazalaki kanda tala ndoto nalotaki naloti yo ozopase rapport sexuel moto liboma mais tozalaka bapriere bandeko na nga tozalaka bapriere na biso bamama ezalaka chaque jeudi ezalaka priere ya bamama alobi na ngai encore besoin de prière na mama lobi kende na église okutana na sœur Christophe ya chambre haute okutana na ye o expliquer ndoto oyo yenda koyebisa o ndoto yinko laksanili nayaki mpe na bapriere bamama après prière nakoti nakutana sœur Christophe wana chambre haute tosololi na ye na expliquer ndoto abi na nga ndoto eza mabe eza bamari de nous eza mabe mais faut luka oya tosala programme okota osala jeune okota retraite po tobondele pano mais lobi yaka tokutana na bureau bandeko na nga lobi yango nayaki kaka po bapesa nga programme ndenge ezalaka okomanukanga jeune ntongo nde ezalaka kaka bongo bandeko ntango nasisi kosala bango babifukama tobondela mpo na yo nde babandi kobondela mpo na nga na ndenge nakweyaki makambo elekaki wana nayebi te mpo awa ezalaka systeme ntango bazosala oyo bazobondela mpo na yo bazofilme bafilmaki nga oyo elekaki wana nga nayebaki te nakweyi mobali wana poto wana nga azali kolia mbongo na ye mobali wana komi koloba kati na nga lobi eza ye moto azali kosala nga bongo ye moto alingi nazala na kimia te ndenge azali kopesa nga bakado bambongo yango abebisaki vi na nga abebisaki ngai akotaki kati na nga abalaki ngai na ndenge ya butunga nazali koyeba te tina ezalaki bitumba ere nyonso na mobali ye moto azali kosala babiloko wana donc bandeko na nga après wana naye kozwa délivrance après prière wana nayebisi bino bandeko na ngai avant kutuna babondela mpo na nga mpo mobali wana kende ezalaki problème ezalaki matata babonde na bandenge nyonso babeti bakode nyonso mobali wana bokobima bia kobima te esa balanga mais ntongo baye kozwa kaka foto ya papa batenga kaka mobali wana bimi ya prophète foto ya prophète Manuel Dodi ntongo batenga kaka foto na ye nde mobali poto wana bimaki akendaki mobali wana poto abimaki akendaki après wana bandeko na ngai kimi ekoti na libala na ngai nakomi bien na mobali na ngai nakomi peso nazobima na mobali na ngai nakomi koyoka ndenge ezalaka mwasi nyonso esengaka yoka en tout cas nakomi vraiment bien yango nazoteya bandeko basi boza lokola ngai oza na ndako ya libala ozoshina oza ndako ya libala mais ozobima libanda oliaka mbongo ya mobali moko eza mabe yo jeune fille oza na fiancé na yo omoni kaka mobali moko ya poto mobali ya poto nde biso basikisi ya t-shirt
tolinga mibala poto nzonga mobile biso basa Kinshasa tolinga mibala poto so yika mobile uti poto donc on néglige mobile Kinshasa nzonga mobile poto azaka mobile te Kinshasa bi bazaka mibali ya on azote ya bino so bozana ba vi wana en tout cas botika za mabe nazote nazolisa susu bandeko nanga o bazana problème lokola ngana azalaki nango ke na buto azolala azolotaka mibali bazosala rapport sexuel bandeko nanga boya awa bokozwa solution bokozwa délivrance bokozwa kimia na bon moyen na bino merci beaucoup Tokumi Sinzambe merci beaucoup Tokumi Sinzambe na opesa kena poser question pour na yebi ke kenya lingara ba témoignage aboy kena tout na question na tantine sœur nani Natacha nga esika na retenir ka sœur Natacha lobi tango abande ko lingana ete mabande quand même ko zombongo tina kati ndako libala abandaki quand même ko zombongo mais na pesi na no kena poser question. Merci beaucoup. On a posé question par rapport à différence. Il y a église place aux Alaki. Pour église, on a un quota. Na monaka pasteur na bino place aux Alaki. Système il y a mouchoir. Est-ce que ça n'a jour mon côté que ba bête un peu mouchoir no koya mais aux ala délivrer mais awa eroyer. Pesa biso na différence nanu. Parce que awa par rapport à bande ko belé ba pesi ba témoignage awa tout le monde a makambo belé et passera par révélation par ndoto kaka. Yo pe lelo yeli biso lisolo kaka ya ndoto. Mais quand on expliquer biso différence ya ba église oyo bazo ko isa batu na ba papier mouchoir na ndenge oye na église o ba ko isa ka batu te. Merci. Bon, nanina lo baboye, l'église on a zalaka liboso na tika jamais ko linga délivrance kuna. Na lika na délivrance kuna te na kuta na rapena pasteur wana te délivrance nanga na yeko zongonde awa, na mission des affranchis na yeko za délivrance awa. Kuna tika ko lika na délivrance te. Merci beaucoup. Encore une question? Question na retour na prophète. Alors prophète et ça la konde nini? Tout le monde a kana ba église belé hein. Mouchoir soki ba beti boy. Plus de même à 100 personnes bakoi mona ba memi bango kuna changement ya kate mais ah tozo mona biloko ngweza la kate mais ba témoignage to ka ko mona mutu msusu prophète ye moko abimela nga na ndoto nazala ekutu na maladi mo na moni prophète atienga ka liboko boye lobi na tongo na lamuki malade esili pesa biso na no différence wana ezalaka nini et pas na yo batu bakoya kate mais ba miracle ya grave. Pesa soit différence na wana ba pasteur msusu. Merci. Question wana reine de médias posa yango. Oyoka kanini? Non. Différence ezali na grâce na zana yango. Na boy ba pasteur ko koisa batute. Même awa ba koika parce que koyaki na chambre haute akoyaki. Na analyse na ngeza ke ya hente. Parce que l'okwana peut-être c'est pas n'angaité naza na hena wazana yango ça c'est pas grand ça c'est pas Emmanuel Dodi mais j'ai dit ceci kokoya ezalande rythme ezalande vite OK ça c'est un deuxième élément kokoya ezaliba esprit awa minute ezala kamuke base la matea ya ba jana ba être oyo et ça la succès oyo bimisangai na pesa boke c'est une différence na délivrance il y a les esprits il y a les gens et les êtres ba esprit nde ba ko sa ba trouver na kei to bengi bango ba esprit ba jana ba être mutu akweya kate pe akweya kate délivrance on sala makana pongi c'est ce qui explique que ba miracle ezali awa mutu ya kweiti to sambeli a lotindoto a kangolami vina ye échanger ngai na ye na grâce ya délivrance ya ba géant na ya ba être tandis que baninga mususu bango bazali ba chasseur de démons bazali ba chasseur ya ba esprit za biloko ya se ngai na sali mutu ya ba jana ya ba être c'est cette différence là être na ja kweya kateme esprit akokweya point barre que Dieu soit loué. Merci beaucoup prophète lokola kena kotisa ki déjà question et pas nayo ki lisolo ya photo mama alobi tango kaka batie photo abiki toyoka lisolo ya photo et créer pe ba polémique ebele na ba église alors lelo to retrouver lisusu likambo ya photo na kati ya les affranchis okoki ko expliquer biso eza kolobelani dans une minute réponse ezali simple. Photo c'est ce que nous appelons
dans chaque règle, l'exception ne manque jamais. La photo, c'est une exception. La règle voudrait à ce que Tochaka Batumaboko Toyokani et Sikawa. C'est comme Moutou Abim Sami Selekete. Miselekete Kobima ezal exception. Ce qui Miselekete, Zombo, Thompson, et comme magie. Ça c'est clair. Donc, photo, c'est-à-dire, intéressé ba 100 000. Mwana mobali oyo akanga ki via ser la tâche. Amanda kolia mbongo. Mikilis wana saki. Oyebi, bandeko. Osana poto tozali. Oyebi mbongo amuyeke. Toyebani. Biloko wana ba détruire bato. Mwana mobali wana alingaki Natasha te. Bien qu'azali kanos azabwa noir kitoko mwana mwachio. Ozomona na télévision musika. Mais alingaki a détruire vie na ye. Comme preuve mbongo aliaka nde mobali wana era ko ya lobi ngai nde na balayo. Na bumutu babalete. Reine, c'est très important témoignage. Très important. On se montre. Comme preuve, ayoka kamobali na ye ya bana goûter. Reine, ça makamba. Oye bomba mi na bandako na bavia bato. Ezobuka ba mariage. Makamo ya ser Natasha. Baswana, nde mobali wana alobi ezandenga na balayo na sala kanyonso. Pona nini mbonga bandako lia. Tala papa mama libala na yo awa na Kinshasa. Kuna na poto parce que bato Kinshasa bo bandi Kolanda intérieur. Na Irobi, Braza, Luanda, c'est toi foutu sur de n'importe. Ce qui boswana, memelanga mwasi na yona. Toi contrôler. Ndera kwei, mobali aboyi. Kazala ki géant. Voilà eloko aboya ki kokende. Maintenant parce que ezaba intéressé, je suis absent. En ce moment-là, photo nanga ikosala. Apôtre Paul na Bible a délivré qui na mouchoir. Ombre, il y a apôtre Paul et délivré, il y a Pierre. Est-ce qu'un péché, photo yangai est délivré batou? Absolument pas. Mais ce qui n'a pas dit qu'on utilise des photos tous les jours est comme une magie. Mais d'une manière isolée, parce que niveau y a un intercesseur. Moi, dans mon bal il fallait maintenant, boumoutou nangai, photo et avis. Rien. Moutakozo a photo akenangwe pa banganga. Il en est de même. Photo ya Moussali Nzambe et ça bi kamwa nde yango wan. Je pense une éclaircir. Merci beaucoup. Wanezaki pour ko éclaircir bandeko nyonso bazolanda biso pour que bakota na kati ya confusion te. To passer na deuxième témoignage, to pesi papa Mbote et a pesa témoignage na peuple de Dieu au bazolanda biso. Merci maman Bibi. Yambo ya koloba eloko nyonso na pesina no balandi nyonso ya Fimbo na Fimbo TV mbote na bino na kombo na nkolo Yesu na ya baba mission ya ba mission oui OK esika nyonso bozali na pesi bino mbote na kombo na nkolo Yesu esika ozali ezala na Afrique ozala na Europe ezala na Occident mbote ya nkolo Yesu ekomela yo na me présenter kombo na ngai papa Nikez Kakesa nazali moko ya ba fonctionnaire ya ministère ya transport na service technique kaka ya ministère ya transport oyo etalaka makambo ya nzela signalisation routière ezala ba moto bomonaka na nzela ezala mikolokoto ya pembe wana ezala ba panneau ezali nde biso bato tosalaka ba étude nyonso wana pour que ba matérialiser biloko nyonso bomonaka na nzela wana. Alors ce qui na komi na église oyo ya ministère des affranchis na komi na miracle nini ezali ndeko na ngai azali pasteur consacré na kombo ya Delphin Mondo yende ayaki na ngai na oesika tango amoni vie oyo nga na bana ko mene alobi me ndeko yo tangi o umeli na musala nazomona vie na yo ezo changer te o kangamika na catholique est-ce que moyen ezate oya na ministère des affranchis na limité et pas ya prophète Emmanuel Dodi oyo alata nzoto ya Kristo akopesa solution na ba problème na yo alobi ba prophète na bino wana bazoliaka batu bambongo yo mbe banga kuna so ake osenga bambongo. Bon, en fin de compte, toye, tozu rendez-vous comme d'habitude,
na passé na audience wana to pesi ba identité prophète Emmanuel Dod ayambi ngai na yebise ba problème o nazalaki na yango prophète naza universitaire na tanga nazwaka promotion te na bimakata libanda ata ya province moko awa te même na kati ya ville ya Kinshasa awa. Et puis de deux vie o naza nango naza na vie ya kindumba naza na vie ya masanga donc kindumba wana sangisa même na basi ya bato même na ba jeune fille donc na lingi vraiment nazwa solution na ba problème wana atalinga aseki alobi eza petit problème nazo sambela pona yo awa na pesaka délai ya 3 mois yo tindenge eza boye yo landa kaka oyo nga na yebisi yo nazo ko confier yo epa ya bancadreur awa tozana basali ebele posoko ye epa ya prophète Emmanuel Dodi tango amoni problème na yo ako confier yo na encadreur moko tozana ba pasteur Tosha ba pasteur Meli ba Tongwetana ba sœur Christeve ba frère Gelo ba Zali awa ba frère Jacques et tout consort ako tinda yo na encadreur nde cette fois là ayo ko tinda ngai epa ya pasteur Gédéon Chamala abana ko encadrer ngai ayebsinga ozwa baptême olanda ba enseignement pour que délivrance na yo et ba okende liboso. Alors peut-être okomona ndenge atelemi wana okozwa musicien moko boye aza musicien te ndeko esika ozolanda aza musicien te azali prophète ya tango aza prophète ya tango na mokili mobimba toloba teke na mokili mobimba yende mutaza na tango oyo azali kosala makambo alata nzoto ya Kristo komona bilamo ya alatite azali Kristo azali nzambe soki oye okomona miracle tikotak oyo alors na kokota kuna mama Bibi na apesi ngai na encadreur kolekela pasteur Gédéon Chamala na kepe kuna na zwi baptême na ngai pasteur Chamala pe abandi ko encadrer ngai to banola na enseignement entre temps pe nazo ya kozwa pe mateya wa eloko liboso oyo nayaki ko constater sans que ngana zwa décision kindumba oyo nazalaki na yango masango nazalaki na yango donc yango moko esili kaka na pete sans que moto abiso yo pona nazo mela masanga pona nini boy donc nga moko nazo kama soki moto aye ko lobela nga makama masanga wana donc na ko silikela ye donc on dirait que na beta nga lobi de lungwa kuna na vina yo masanga wana nga naza sumu ta masanga te donc na on comprendre le phénomène wana tinga mais nga pena nazaki fragile soki na moni masanga il faut na mela masanga ndenge nini komi na baye masanga na yo ko comprendre lobi prophète Emmanuel a yebisaki ngai ke non losamo nga na sali befe nango ekolanda yo tosaka kaka oyo nga na lobi wana nga lobi que Dieu soit glorifié na oyo ya asili kosala ngai akangoli nga nanu na vie ya kindumba na vie ya masanga wana nzambe azwa lokumu ya mibale oyo etali vie professionnelle na ngai ndenge na lobi naza na moko ya ba service technique oyo etali makambo nzela ya code de la route notamment soko koti kuna bakopesa yo formation ata osala économie droit kuna eza code de la route bakopesa yo code de la route pour maîtriser yango. Alors na komaki pe ler bangageaki ngai bapesi nga pe ba formation na ba directeur ba chef de division o nga na kutaki kuna bapesi nga formation na yibi pe code de la route to komo sa mosala ndenge to salaka. Alors toujours na ba penser na ngai nga lobi papa na prophète Emmanuel Dodi ayebisaki ngai yo moko komona makambo ndenge kolanda yo ministre na biso ya transport ayo kopesa ordre alobi ba service na ngai ya transport batinda batu na commission oyo et délivre ba permis de conduire poto batindaka moi batu na ba différents services pe ba ministère mosusu dans na ministère ya justice ya santé na ya intérieur. Alors botindela nga batu pour na délivrance ba permis de conduire. En tout cas bande ko na ngai donc botala kaka na kenda na tongo moko boye na moni directeur administratif na biso DAF abengi ngai papa ka kesa yaka tozaki na réunion en tout cas yonde ozokende na commission ya délivrance ya permis de conduire ko représenter service na biso
ngambona donc elekeli nga lobi e bandi ndenge nini bato ba former nga ba directeur ba chef de division bazo bango te baya kozwa kaka ngai kaka mutu na kaka lobi awa. En tout cas na conclure que maloba ya pasteur ya nani ya prophète Emmanuel Dodi ayebisaki ngai e bandi ko kokisama bande kona ngai. Donc bato nyonso ko bazo kamwa mais ndenge nini batiki ba directeur batiki ba chef de division bakia kozwa kaka ye chef de bureau. Toke na ndolo comme commission na ezaka na ndolo to comme kopesa ba permis de conduire. Alors quelques temps après ministre a repesa ordre à lobby plus question ya repesa permis n'importe comment monta reçoit permis kaka oyo alandi formation ya code de la route. Alors tindenge zawana bozo reçoit formation ya code de la route ba bengisi ba expert ya mindele ba utaki France ba yo repesa biso formation ba Europe est toujours en avance ba yo repesa biso susu mayele na oyo etali code de la route tango ba yawa ba pesi biso formation sima ya formation il fallait tout ça la test tozo yi formation pendant une semaine. Alors formation on est au conseil juste na mois de février. Tozo rappelle na prière na biso prière ya Daniel il y a 10 jours et yako coïncider na ba moment wana. Alors tant ba lobby ke boya ko ça la test na bandeko ba leka ko témoigner awa bandeko ebele ba leka wa kolobela makamba photo ya papa oyo bozali komona badge photo oyo balobaka mingi pona photo oyo to bengi badge ya papa na huile d'olive huile d'onction oyo tozaka na yango awa nga lobi nga pe nazo kolanda pe oyo bandeko basala bandeko na ngai nazwi bik na ngai oyo na kokenesa la test na tche yango na kati ya molangi ya mafuta na lalisi yango kuna tongo etani na bimisi yango na essuyer na lati badge photo ya papa na keti na esika to bana za formation na fek na gombe kuna to passer test bandeko na ngai kaka badge oyo na bima premier de la classe na formation na beta na ba directeur na ngai na ba chef de division na zo 96%. Alors tozaki 60 personnes oyo to salaki test wana comme bazaki na besoin il fallait tout tambola Congo mobimba pour repesa ba formation wana nde ba yoko tala ba moyen o nani ministère azaki nango alobité bino nyonso 60 boko okendete tozo kozwa kaka 20 personnes. Alors on a 20 personnes wana boyibi quand même système en mboka na kati kona tozaki pe na bandeko ya ata osali test o distinguer ndenge wana lobi pe ko mona pe ozali banda nga na yebisi kaka badge kaka oyo kaka lobi prophète Emmanuel Dodi na o nyos nga na yoka ka na église na bikama nyos yo sala koleke la photo oyo. En tout cas na sélection bazo sala ya le 20 wana po tozana bandeko ya ba ministre tozana bandeko ba conseiller et ba politicien kidi awa pe ba autorité politico administratif oyo administratif ba o pe bazana biso awa omona boye ba écarter bango ba tchengai ba écarter ngai ba tche bango yo salela ngai bandeko na ngai na kati ya sélection wana na ye ko me retrouver na 20 wana nzambe na ngai zwa lokumu mais non ba promesse ya prophète oyo ya lakaki ngai e bandi ko kokisama to suki wana te ba ye ko tala susu ba moyen ba lobi non en tout cas ba moyen est vraiment limité. Cette fois-ci au lieu de 20 tozo zwa kaka 10 personnes ba oyo ba obana otambola po ba pesa formation na République mobimba kaka na zongeli kaka badge na ngayo nga lobi prophète Emmanuel Dodi kaka photo na yo ndenge ezo sala bikamwa e bandaki et s'il s'appelle bikamwa nyonso to vanda boye to yena tongo to ye komona liste bimi na kati ya liste wana nazali retenu parmi les 10 personnes wana eza pona mayele na ngate pise bata mayele pe kuna bazalaki donc soki na méritaki na oyo na zwaki wana ezaki grâce ya prophète Emmanuel Dodi oyo d'ailleurs bazoko benga sikoyo eratakate donc soki oyawa epa na ye okozwa solution na église ya ministère des affranchis oyo ezali na avenue Révolution numéro 817 na quartier résidentiel na commune ya Limete. Alors na lingina loba moi munoko ya mboka pona bampangi nazali ya Grand Bandundu. Donc Grand Bandundu kuna tozana Kwilu, tozana Kwango, tozana Maindom.
pe ba Congo pe baza bandeko na biso bayoka ki Congo bampangi na munu ya bandundu ngevana na Kwilu ngevana na Kwango ngevana na Mai Ndombe ngevana na ba Congo mugeza bande ngeke na ba problème ngeme tambula na ba église na ba prophète na ba pasteur ya mpila na mpila awa ya muge songa nge puissantino na limité na ministère des affranchis adresse na mepesa avenue Révolution 817 quartier résidentiel na commune ya limité ke ngeme kwisa wana prophète Emmanuel Dodi ngeta baka solution ya ba problème nange quel que soit ba mvula yo mesala kuludisa ntango ve ya kokana pesa ba mbongo na ba prophète na ba pasteur même bandike na mputo numéro ya prophète Emmanuel Dodi ben kenayo binga yandi ata yambange ata pesange yina ayalunga ko pesange ake yamba na mbongo ve ake yamba ya ofele. Merci beaucoup. OK, merci. Merci. Tobeteli nzambe maboko. Papa lingaki penza silisa o nyoso saki nango na motema na ye, comprenez ses émotions. Alors prophète to ki photo ezongi deux fois. Yo lobi na biso soki mi balé ezongi e komi mwa mingi e komi magie. Oh magie te reine de média magie te. Nalobi ezalande habitude de kozonga 1 2 3 4 fois c'est pas un problème. C'est déjà au pluriel. Évidemment, il y a plus pluriel. C'est-à-dire même la majorité, il y a la majorité simple et la majorité absolue, même dans le Parlement. Et donc, il y a la majorité, mais la différence, l'autre elle est simple, l'autre elle est absolue. Donc, c'est-à-dire, ici, c'est au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il y a une situation difficile. Le prophète a utilisé ma photo, il a commis le fait un examen, il a et bon, il a permis pour la vie et bon. Et donc, pour terminer, parce que tu commis Souka, c'est qu'on remercie Kaka, Balandi, Bozala, Kinshasa, na intérieur na Afrique, surtout États-Unis, Canada, na poto, Moussal et Zosalama. Ozana problème le kola papa kakesa, o mataka na Moussala tebo. Yokabate, moi j'ai mitindo na mitindo, bisika kotana biso en contact. Et d'ailleurs, oyebi, pour terminer, bande kona poto, je m'adresse d'une manière particulière à vous. Mono okaba témoignage yawa. Mais ya poto komi ebele ko accéder na ya ba poto batu balanda kinga lokola yo ndenge nini. Kota na page Facebook na biso, kota na ba groupe WhatsApp parce que kuna ba témoigner azana Londres. OK? Lokola papa Maseng. Alanda kinga epa ya bibi. Apesina numéro batu ba Londres ba ke batalien ndenge abiki. Ozana États-Unis ba pesa na ba numéro. Obengi mutu bisika nyonso na lande ki témoignage na yo. Kota vraiment na ba groupe WhatsApp o mona misala nzam. Cette fois-ci wa ya Kinshasa te shiko kaka oyo ya bino kuna na poto. Donc yozo la ngai o matakate blocage libale za biente mibali ya bato olia mibali wana bazakati na yo to kama ya ser na dine bango fa ya RV awa kota na biso en contact. Tu seras délivré. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous tous fidèles de AmAm TV. Merci na Balandinho sur la Fimbo na Fimbo. Tokoki Kotia pointé sans pour autant Tozwa. Une petite analyse de la part de Roger Ngandou, l'international. Ken Pianas. L'international, yondo sala analyse, yondo pesa la conclusion ma solonios. Tout ce qui commence avec foi finit par un miracle. J'ose croire que internaute Newstou, batali différentes personnes au bateau défilé, na plateau Nabiso, chacun n'a problème particulier. Bazoa ba solution. Yamakambaye la awa. Et la différence par rapport à là où vous allez toquer, Bomona qui sont limités. S'ils ne sont pas menteurs, ils sont limités. Mais ce n'est pas suffisant pour la vie d'une personne. Mais le prophète Emmanuel Dodi va très loin. Il y a touché la couche nyonso ya vie, c'est-à-dire la branche nyonso ya vie où ils ont stabilisé le quotidien ya mutu. Tout ce qui est la santé, tout ce qui est la social, tout ce qui est la finance, tout ce qui est la profession, aux hommes qui batu bazozo ba solution na makamutu wana. Moi je dirais tout de suite
na baïba olanda biso bazala na foi ba contacter le Dieu du prophète Emmanuel Dodi et ba omona ke vi na bango na ba problème bazalango et au finir par ba miracle. Et aujourd'hui na lingaki na beta moi c'était parce que système ya plateau na biso l'introduction ezalaka toujours na makambo ya mboka. Prophète na bibi ba meka ko analyser. Pourquoi? Parce que balobi politique atayi yo ozokipe yango te yango ekokipe yo parce que l'activité na biso dépendaka nango. Le pays est à genoux. Soki biso tolobi yango te mutaro lobango ate. Le pays est malade. La population souffre. Nos autorités n'arrivent pas à assurer. En commençant par les chefs de l'État Tina Wissier. N'ayez pas honte, parce que moi je suis un ministre, parce que je suis bourgmestre, parce que je suis le président de la République. Je ne peux pas appeler le pasteur Emmanuel Dodi pour trouver ma solution na makambu ya mboka. N'ayez pas honte, donc moi je dirais, avant que le pire n'arrive, par rapport à mboka na biso, parce que mboka ezo kende na krik, ça ne va pas. C'est le moment ou jamais. Il y a des pasteurs que vous contactez, vous donnez des millions et ça ne va toujours pas. Et ici, on vous appelle, on vous invite, appelez, c'est free. À moins que bino moko tango na l'évolution, il y a makambu ya mboka, il y a misala na bino qui est bien. Beaucoup de ça peut-être pour construire des églises et puis voilà. Mais venez quand même, nous on a besoin que mboka na biso et qu'il est bien et j'ose croire que vous ne serez pas déçus. Merci. Merci. Bibi, na évité au clôturer kaka. Tu comme vraiment na souka, bolandi biso du début à la fin, pour comprendre déjà. Na sala émission on a David Matadiki Bala a expliqué bino que non. Liste ya ba pasteur ba lakisanga kuna. Ba mushwa bo mona ba pasteur asali ba batu bazo koya. Après ko koya, tu yoka témoignage ya malonga te que on a un problème boye na biki. Mais awa ozo sentir pena mutaya qui na problème à cancer ou bikaraté amoni prophète abimelie na ndoto lobi ala muki cancer ezata c'est bien examen plus de 10 fois ba problème belé ba solution bazui ce que tu éviter ce qui to sala émission on a qui chinois ce qui na arabe na éviter donc waza amateur yoka kaka waza mutema kondimandi makaka bibi. Merci beaucoup Ken Piana, merci na Roger Ngandou l'international, merci na ba ndeko na biso ba témoigner mokolo ya lelo, merci na prophète Dodi Emmanuel, merci Ken Piana, merci na Alain BCBG, merci na maman Nadine Ndaya, merci na Derrick Lukeba, merci na bato nyonso penza bozui message o nyonso leki a na bokebi bobombi yango esika moko na motema. Le seul numéro affiché, c'est le numéro du pasteur Emmanuel Dodi. Bokoti a contact naye et bosololi, ceux qui po sungami, lobi to lobi kuna, au passé pe na ma mission TV pour que o édifier bande ko mosusu autant mosusu bazali kolanda biso à travers ma mission na ba message onyo sotozali koleka nango mokolo ya dimanche. C'est un rendez-vous auto signé, tozalarana bino chaque dimanche et binope bondimi rendez-vous yango. Topesi bino merci, bon continuer à s'abonner na Fimbu pe na ma mission TV 100 000 abonnés déjà grâce à vous. Alors à la prochaine.